Michel Mayabou. Émission ya kitoko culturelle, politique, religieuse et Ah ouais, c'est bien, Roger aimait l'empreinte digitale, l'aide des Salvatore sur le net. Hein? Veut dire que l'ISO mon continent net. Ya on a sengi binobo landara mingi Congo Gold TV. Congo Gold TV, autrement dit Congo Wolo. Na français balobi Congo l'or. Donc c'est de l'or. Donc il faut bolanda Congo Gold TV. Et si il y a information, il y a bien, news, il y a bien, il y a bien, donc biso tout landara wana. Donc avec Congo Gold TV, c'est pas pareil. Si on l'a dit Congo Gold TV, je te bloque. Check. Le Congolais n'a pas été préparé. Le Congolais n'a pas été formé. Au photo loba, on va préparer relève. Mboka tout, lelo par exemple Azanango. Congo Gold TV, à la vitesse de la vie. Bote bandeko ya Congo Gold Television. Donc nazongeli bino sur lelo bandeko nanga. Moi Molim Simuke, tozwaki moi temps mort. Puis moi boyebi ezalaka ba raison technique et puis ba moi ba nini ba obligation mususu esala ki que ndeka na lobi tozwa ki temps mort ba lelo lisusu nazongeli bino na masolo a lelo ezaka poto solo la net olobaka pona otanisa tokabola mayele ndenge nini tokota msamboka na biso. Mois passé le 30 juin mboka na biso tokokisaki 59 ans et indépendance. Donc zaki comme la linga tolobanini tukumi tano na libwa hein na lingala, donc c'est ça. Yango lelo na ngaki na otokanisa 59 ans après eloko nini tokoki ko tirer na makambo eleka na mboka na biso. Toujours na lobaka avant na banda makambo tolukaka toujours na anglais babenga to sa moi background ya information. Lelo na lingina kanisa na bino makamto loba eloko nini sali 59 ans presque mboka na biso tambolité ngala koloba ke mboka na biso toza kaka ezali ya kotelema so na bina za pessimiste te bandeko na ngai bomoni tangu papa na biso to bakoko na biso bakutanaka na table ronde ezaka na janvier 1960. Idée ya table ronde d'abord bandeko nanga ezalaka pour que bakende kozwa avis ya ba leader congolais. À l'époque ezaki 52 personnes de bazaki invité na table ronde, 52 délégués congolais. Donc bato Abako, bato Konakat, bato MNC na bato ya société civile. Donc Abako parti à Papa Louya Kasavubu, MNC mouvement national congolais à Lumumba, Konakat, hein, Confédération nationale katongaise, je crois. Il y a Moïse Tchombe et puis la société civile. Et la côté à Belgique, Bazalaka 12 délégués, ça veut dire 2 ministres, na 10 députés. Donc ezalaki po bakende, ndena lobi po bazwa consulter bayeba, bazwa avis ndenge ni mboka colonie bandaki kotambola. Mais tant bakomaki kuna makambo ko changer. Makambo ko changer. Et ça dit que non ba délégué babité biso tolingi te que tozwa indépendance. Donc
makambo échanger baye kosala nini bazwi 16 résolutions oyo ezalaki ndenge nini mboka na biso ekotambulama après ndenge nini mboka na biso ekosala po te tokóma na indépendance. Kasi bandeko na ngai lelo makambo lelo toza nango eza ba conséquences o baloba na makambo nyonso na histoire so makambo ezosalema il y a des causes lointaines il y a des causes immédiates mais causes lointaines o lelo tozoloba ke mboka na biso ezotambola te ngala olobelango ezali parce que le Congolais n'a pas été préparé, le Congolais n'a pas été formé. Au photo lobaka, soto limbo kala biso tambo aliboso de il faut to lobaka vérité. Il faut pas tout caresser la bête au sens ya ba poil nene ba lobaka na français. Ba leader na biso na nyoso 52 o bakendaki moko tazaki formé ou préparé pour apprendre à assumer ba responsabilité. Parce que pour gérer l'État, ezate loko ozo gérer ndako, ezate loko ozo gérer boutique na yo. Et sengaka mutu azala préparé. Parce que so botali ndeti la ba colonie britannique, ça a pris 10 ans babana ko former bango. 10 ans avant indépendance. Donc en 1950 na 1950 bon ba 60 la metolo baneti Ghana ezwaki indépendance nango le 6 mars 1957. C'est le premier pays africain. Mais si on tali déjà, bande la biso na ba Ghana wana net na ba pays anglophone, bazaki développé, bazaki très avancé, bazaki préparé, bazaki déjà pour assumer ma responsabilité. Sur pour que la colonie française, il était de même. Baluka qui ba préparer qui élite moko et puis ba assimila qui bango na mode de gestion. Alors que par la biso ezaki quitté. Na 1956. Bon, c'est vrai, le premier intellectuel congolais a Thomas Kanza, ou la pesa erreur. Et ça normalement papa la buso Panda Fanana, hein, je crois, Azaki ingénieur, mais on les a banné 1900 et quelques. Mais toujours le baboye. En 1956, il n'y avait que Thomas Kanza. Alors, Bantuana, tant que Kendaki, Bandeko na biso, papa la biso, tant que Kende. Bakendaki, Balsengi indépendance. Mais baye ba kité que ba réalité nini o ekozela ekozwa bakokuta na lango après que to komi na indépendance. Pour biso le loto lo barake tozo indépendance politique. Mais l'indépendance économique tozo en côté parce que tant tozaki ancienne colonie belge par exemple. Belgique et kena kozwa mbongo na kombo na biso na FMI. Mais tant que biso toye kozwa indépendance, on a hérité de ça, naba actif, naba passif, il y a colonisation. Mais c'est parce que les gens n'étaient pas préparés, bah ouais les 14 indépendance politique, mais sur le plan économique, on n'avait pas pris cette indépendance. Il y a on a le bas que problème na biso de l'autre on a Congo, ezali problème wana. Les gens ne sont pas préparés. Tozala qui préparé. Depuis 1950, 1960, style les lots. Bateau bazo ça la politique na mboka na biso. Bateau bazo gérer mboka na biso. Ba continue la politique. On a le français dans le bas par réfraction. Ba continue la politique na concours moko ya circonstance. Bon lo belangai école nini. Quand je dis école, les athées école net itomonio épée machin truc non. Toloba et formation politique nini oyo parti politique nini ou est formé par exemple sur le plan idéologique ou est préparé par tout que lobby comme à la pouvoir tozo monango politicien nini congolais oyo mutu le côté le malobi je suis de l'école de tel non les gens se disent je suis mutu a mutu boy mais so otali ndenga azotambola tout à fait contraire ya idéologie o mutu abana ko sala. Donc, tant au cardinal, par exemple, que nous devons, la médiocrité. Médiocrité, oui, parce que nous ne sommes pas préparés. Tous ceux qui préparent. Et bien, erreur, wana lelo, tous ceux qui continuent. Classe politique, na biso, banda 1960. Lelo, bon, papa Kengo na toyo qui wana Kengo adondo, azali sous-souté, na course. Mais, si, donc, année passée, à 80, ceux qui 4 ans, azo saka politique. Comment est-ce qu'on ça lango? Namboka nyoso ba préparaka relève. Mboka tout ba prépara relève pour la continuité.
Lelo, Namoni Tambwe Mwamba, par exemple, a posé candidature pour Akoma, président et Sénat. D'abord, bilan nini o Tambwe Mwamba, Lelo, par exemple, Azanango. Bilan, surtout sur le plan politique, qu'est-ce qu'il a dans son actif naïe? Ça veut dire que, Batu Bazaka ko wele la, ko préparé, Moutunyo so azolinga kaka azo place moko, hein, il y a privilégié, pour que, et ça la nini, bazo lukaka bazo ba place mo avantageuse, pour na nini, pour bazo profiter de l'ignorance na biso peuple. Le quoi peut biso peuple peut toza la biso peu moi ignorant. Et puis toza la biso peu na expérience te ya makambo eza jeu politique. Mais na bamboka mususu ba préparaka relève ya batu. Lelo à 76 ans donc 76 ans, mutu loko Tambwe Mwamba azalaki mutu akoki susu kosa la politique active te. Tout le monde le quoi premier ministre ilunga ilunkamba wana soki 73 ans 73 ans baza batu bakoki kosala lisusu politique te baza batu oyoyo il faut ba préparer relève pour que continuité ezala. Les gens ne sont pas préparés. Talabiso le longa lelo. Je ne suis pas jeune. Je ne suis pas vieille non plus. Mais toza génération bato baza par exemple 40 ans. Baza lelo génération sacrifiée. Baza lelo génération sacrifiée. Et lelo sukoyo classe politique na biso quand tozo luka ko se renouveler te. Problème des anines. L'habitant bato wana ba okufa. Comme relève ba préparer qui a monté et au sa nini. Tokoza susuka ba politicien o ba benga na latin sui generis. Donc génération spontanée. Les gens qui n'ont pas été préparés. Bazo ya la carte à pouvoir. Bazo comme à la carte à pouvoir, ba yebi lo monte, baza préparé te, ya au moins continuité zo zate cassure réseau zala. Ya mozo mona mutu aza na carte à politique, a comme le na politique azo tâtonner. Il y a des choses qu'on n'apprend pas lorsqu'on arrive au sommet de l'État. Non. Il faut mutu abanda malembe. Na repé cet exemple. Ngai na comme en Angleterre, c'est depuis ça fait 14 ans que moi je vis en Angleterre. Surtout mutu lokola mutu azaki premier ministre avant Theresa May. Mutu lokola nani David Cameron. Abota maneka na 1966. Donc encore ça 53 ans en octobre. Mais sur au totalier, déjà en 1988, Azaki a 22 ans, Azaki déjà assistant, il y a John Major. À l'époque, voilà John Major, Azaki premier ministre. Donc on était en train de le préparer. À Oumelier, Azaki assistant et premier ministre, je crois, pendant 6 ans. Après, il y a la société de communication. On l'a préparé. Et puis en 2001, pouf, a commis député. Parce qu'en Angleterre, avant comme un ministre, ou comme un premier ministre, comme un député. Donc, on a monindenge, faut azoko préparer. Tala lelo à moins de 53 ans, à sa retraite politique naï. Azo c'est sous politique té. Topé si sous cet exemple, oh lelo a commis ministre, a comme lelo premier ministre Boris Johnson. Idem, azapé moi la 64 ans. Abotama le 19 janvier 1964. Il a eu le temps d'être formé aussi. Biso to moni Boris Johnson wana. Azaki d'abord journaliste na télé na Daily Telegraph. Donc à continuer à quatre parti politique, Azaki toujours na sima yaba vieux na bango. Lelo il aura à sa coxi 55 ans à commis. Mais dans 5 ans à besoin de retraite, on ne va plus en parler. Par exemple les légions, et ça pas Nick Clegg. Ou Azaki peut donner leader. Il y a parti libéral démocrate. Azamon a 67. Azaki déjà en 1999, en 1999, Azaki déjà député, eurodéputé. Donc on se rend compte que ce sont des gens qui ont été préparés. C'est quoi Mboka Boye? Nengani ne robongate. Mbonge ko bonga parce que ezate ke mutu awuti kuna la muki na tongo ale yo yaka tocheyo o komiso ki mutu boye na vi na yo osala ta lo monte ba préparer lo monte non bande kunanga na bisonga na lo baraka na Congo toza na besoin de leadership moko dynamique hein dynamique
Ndeba politique dynamique, leadership na biso pesa, il faut tous en avoir leader, tous en leadership moko dynamique. Oyo ezali, hein, oyo ekanisaka que ndenge nini bakoki ko transférer ba responsabilité. Hein, ba ko transférer ba responsabilité. Ba meka ko ba pesa ba jeune, moi ba responsabilité, ba différentes fonctions. Parce que ba jeune à l'élo. Ba ça on a prêt pour na ko aider, pour na ko orienter. Mais tout simplement parce que ça ba une opportunité, continuité aux andenge ni bande konanga. Donc 59 ans après, tous a la même erreur. On a une classe politique qui n'est pas préparée. Les gens ne sont pas préparés. Et tant que Torozwa Makambouano au sérieux, t'es tout banakokanisa que non. Batulokola batambwe mwamba. Botike la bande jeune zela. Batulokola ba ilunga ilunkaba. Botike la batu ba jeune zela. Tala la bamboka mususu. Ce sont des jeunes. Tala le ba Macron. Macron koutaza leki par rapport nanga. Mais na Congo lelo nazomona. Oh tambwe mwamba. L'expérience au service de la nation. Expérience à Nîmes. Qu'est-ce que lui il a rendu comme service à la nation? Par exemple, Batokwa Batambwe Mwamba. Ils n'ont rendu aucun service à la nation. Service peut-être à rendre pour que ça basse besoin ya Kabila. Kopeki sa Moïse Katumbi se présenter. Ko boutique dossier ba Jean-Pierre Bemba. C'est ça au bazo benga expérience. Parce que nous avons une expérience, expérience à cause de la mabé, cause de la mabé. Donc c'est toujours, c'est ça. Ça veut dire que biso ba Congolais, tu comprends que ce qui te ligne mboka la biso et kendeli boso. Tu as un esprit wana, tu tiens on a mamba politique, mais na makambu tout. Pasteur aux église, préparer relève. Attention le biko lingo tike la même moi mais préparer, banda ko préparer. Papa oza na kati ndako oza na société na yo préparer bana oza na boulangerie il faut na kati mwana moko o préparer que tala yo tala moni sac ya loso sac pour la sala la mapa pour la farine 1 kilo sac à farine et ko bimiselo autant de quantité autant il faut ça là autant il faut autant de quantité à mapa mais il faut utiliser autant de levure autant de sucre autant de sel yango muto ko sala que mboka yokende liboso mais mboka so boso c'est préparé té batu bazo zo ba responsabilité mais bazaki na ba préparé té ya otozo mona makambu situation le otoza na kati mboka na biso toujours comme ça na lobango depuis 1960 la classe politique toko lobango batulokola ezaba Mobutu ils étaient pas préparés batulokola ba papa la biso Tshisekedi ils étaient pas préparés parce que bazuya azaki étudiant mbalamo pour ba commissaire directeur il y a ceux qui a école nationale d'administration c'était pas des gens qui étaient préparés kotanga classe oui biso stokendara classe mais pourquoi mutasa la stage ozo ça la stage eza po on meka kozwa opportunité ya ko meka ko tia en pratique makambo toza la théorie. Pour mon amtaza la ndenge ndeti ngapo na loba toujours naza ba genre abatoyo na ye kolara bien soki na moni eloko nde na osala na kenda classe ezala makambo ebele ba théorie na ye biango mais pour nga que théorie wana eza na sens ezala so na tiango na application donc baton na okelo sala stage nde nazo comprendre bien théorie oyo soki ba lobi nga théorie X ça veut dire que pour ezala boye donc eloko elakisi boye eza lokwa la ndeti ngala tangi journalisme ba oyebisa yo que non les règles d'or ya journalisme ezali le 6 questions de référence qui a fait quoi quand comment et pourquoi donc qui a fait quoi qui quand donc qui quoi quand où comment et pourquoi wala otangi on a théorie bon si ko tangi yo que no koma papier na journalisme o koma qui non. Oh, bah qui a fait quoi? Non. Tant yo lobby, Michel, Bakbaïbi Kezaki, est allé rendre visite à la reine. Quoi? Yangwana, il est allé rendre visite. Au Buckingham Palace. Où? Donc Eza Sikawana. Quand? Le vendredi 26 juillet 2007. Eza pratique. Ça veut dire qu'il y a certaines choses tout le temps dans la classe, mais on comprend dans le cas où on a théorie, mais si on peut si battre chance.
So, on peut si battre chance, et aux difficile. Mais il faut que les gens soient préparés. Il faut que les gens soient formés. Ah, tu as la formation qui a été les classes à ça, Makamo. So, que tu as la pour ça que Batou Balingi Bazoua relève. Batou Balingi Basa la politique. Tu as un parti politique. Batou Bazawana, on a utiliser nini comme ressources humaines au Bozanango. Et ça, normalité. Nazolo Bango. Par exemple, pourquoi le président Tshisekedi a rejoint le cabinet de Batou Libanda? Pourquoi il a eu des pestes? C'est pour dire que les gens n'étaient pas préparés. Parce qu'il a besoin que nous ayons la diaspora, oui, ils pouvaient le faire. Mais c'est pour dire que bon, si les jeunes, tout le temps, ils ont côté les menacés en zété, Kobunda, ils ont grenade lacrymogène, ils ont opportunité de colonie. Et ça, il y a un moment où il faut que nous ça. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre. Président, ils vont savoir comment gérer. Bon, c'est vrai que Bazan a besoin de coaching. Tu as que tout ça à table rase. Na l'obité que tu le vois, inutile. Non, baza utile. Mais la politique active les soutiens. Bon, koki ko za lokwa baza lokwa référence. Bangonde bakolakisa batu. Tala baleki na biso. Omoni awa wa basala kaboué. Omoni ndenge bakomaka lettre administrative ezala kaboué. Omoni par exemple ko gérer ministère ezala kaboué. Omoni eloko boye. Mais boutique la batu temps. Donc c'est ça. Yango bandeko na ngai et moi lisola moké na ngai to kabola bino na basolo lelo ezali angwana. En tout cas, dès que on a Congo Television is pour bino ceux qui ont des suggestions tous aura toujours tokoyambaka ezala ya mabe ezala ya malamu les critiques ont de tambusaka et puis bobo ça n'a raté que souscrire et puis ko tchara moi ba like et ko sala bien donc au revoir ndeto kutani na mbalasima botika na kimia Congo Gold TV à la vitesse de la vie.